2023 d'une courte maladie. Le corps se trouve à la morgue du cinquantenaire, c'est que vous allez comprendre. C'est vendredi ici, le 3 11 mon mois, veille mortuaire, à la salle, à Lisao, sur 12e rue, la commune de l'Humité industrielle. Et le samedi 4 11 mois 2023, levé ou sorti du corps. Je pense que à l'hôpital du cinquantenaire à 9h pour le recueillement, à 10h élevé du corps pour le cimetière de nécropole entre terre et ciel. Donc communiqué, je pense que Mercure c'est le monde entier. Bazan aux États-Unis, Bazan à Dallas, je pense que bonjour message qui ça veut dire dans je pense que clip n'a besoin de clip oyo atike libiso. Vraiment la vérité c'est la clip oyo nous avons vraiment joué mon épée manaki na salé linzambi na seli makambo minene na mboka oyo. Je pense que les jours là tant autorobe mais ça tout ça là une cérémonie pour comprendre qui était Enoch, qui était Koku, et pour ses amis Kokumbo. Ah non, Enoch Nkosi, pour comprendre la biographie, qu'est-ce qu'il avait fait dans sa vie. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire très mal. Et c'est fait petit Kayanga à Esika Yalibela. Tout le monde a maboko na yo. Yo kamba biso. Yo tambisa biso. Yo babongisi nyonso oyo ezali ya mongula. Bebisi yango na kombo la Yesu Masia. Na kata oyo Esika facilité bango transport. Peut-être na comme la tango malamu. Peut-être comme peut la réaliser. Un témoignage. Quand nous rencontrons la maman et le témoignage, nous pouvons dire ailleurs pour être heureux dans le témoigner. Surtout, vous allez dans la salle, vous allez dans le témoignage, vous allez dans Pasteur Nabissor Madamba, il a eu, donc nous rencontrons ça, comme nous d'ailleurs. Ce qui est aussi ici, pour être heureux. J'avais apprendre la mémoire évangélique internationale des amis Antipula, on a fait la mission. Dans ce soir, la mission, on a salué comme la cellule de papa Samé, les amis à 3 fois. Elle nous aussi, Élysée, nous on a allé la prière à Éphésiens, chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ce qui dort, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont pas d'espérance.
papa le belio et non qu'à ça moi l'ensemble à ça que moi l'ensemble à peine alali pe mukolozi na ye tango akometa ngo akosekwa mais yo position na yo sambe na ngoya sungange kolanga mwasi te de mobali ete nkolo atambola na yo ete nkolo ya afanda na yo ete ya salela yo pendant le temps moke oyo yo tikeli ye ya tambola na yo songa libota oyo ibango sa ezala te emona te yokana te na kombo na yesu masiya liwa ya papa enorme ezala sujet que c'est soudé les gens les autres parce que mutu moko tolo liwa enorme ekabola batute Seigneur liwa enorme ezala te sujet ekosala te bakolanda yo ete bakosalela yo comme enorme les faisait. Voilà, vous pouvez que vous encouragez, la copette de la yéma, pour la papa et là. Merci. Bonne télévision. Bonne télévision. Là, maman pour la salade à côté. Asili Matéa, après le soleil. A côté na kata chambre le monde qui papa no bazana mwana star abina beta kande basket na beta kande chaînette et chemise oza posa na pesa oni na banyo sika akota na kata chambre abimisa azuto bilamba na ye apesina première fois na vie non le jour en mwana azwa former mongo apesama Pasteur Manila, c'est un témoignage d'aller. Pour encourager les salles d'ensemble, à côté de ma carte de la mission, pour la prière pour ce témoignage. Merci. Merci. Et non, madame. Nazaki Tante, Nazaki Navakamususu, Moussala ya Babate du Pate, Jean Moussala ya Pasi. Des fois, c'est un biseau au Tuka Oyayo, au Kédoké et au Bandambe. Ngana Yébile na Ishasate, et non, que Yébane depuis Kipit. Depuis Kipit. Et n'a permis que les Caraïbes n'avaient mis son sous. Et juste après, et non, Kaïba qui est en Angola, à Angola, ça m'a été que son appel a eu beaucoup d'ananga. Ça fait 3 ans que ça va qui nous aime sous Sika, la retour à Londres. Mais je vois là où il y a il m'a pété. C'est le son de la promesse. Oh, oh, oh.
Voilà, nous pouvons nous lever. DJ, vous pouvez balancer un morceau de la musique. Non. Laissez, laissez. C'est bon, c'est bon. Stop. Voilà la fin.
Et tout le cas, dans un moment, il y a témoignage. Le témoignage que nous allons voir dans membre de la famille. Et après, il y a autre que nous allons dans dépôt, il y a ma gerbe de fleurs. Pour l'ordre, nous avons écouté ma union sur moi et ma gerbe de fleurs pour nous enregistrer. La semana dépôt, il y a ma gerbe de fleurs. C'est que ça la bongo dans la cérémonie. Mais la tombe de l'eau la bombe de l'eau, quand on a mon thème à la gare, comment mon collègue et mon big merci Kolo. Tout va qui m'a assemblé là. Nzambe à l'ola, la zali kobonde la yo. Merci na occasion mukio pesibiso, ya côté les maliboso, ya banana yo, ya ko pesa malwa mukio chaki na monoko na biso. Na yebi ke monoko ezalaki ya ngai me malobe ezalaki ya yo. Pambula moko na moko, pambula libota o ezalaki éprouvé, pe kimia na yo pe ngulu na yo ezala na biso elongo. Okuma mapo zali nzambe na kombo na yesu tobondeli. Amen. Voilà. Papa alingia sa la cérémonie ya kolongola nomba la moko. Moko musique wana tozo senga ba ya na veve. Tokolongola pété. Bible lobi na mokanda ya Romain. Mwesta mobile tango babala li bakoma ka mutu moko. Pe alliance wana mutakuyi ko de pusa na pona. Asambe na pepo na binomba la moko. Na yebi bisu mokolo na zaki wa pamula libala oyo. Eloko nini olingo ba mokolo ya lelo pona libala. Alobi libala ezaki toko lokola tondolo na munoko mutu za maladi. Lokola ngai na munoko mutu za maladi. Loko nota na zako mona ye. Na zako tumbola ye. Alobi libala ezaki toko lokola ngai na munoko mutu za maladi. Mais lelo Nzamba décidé ya kobenga ye bata mokili ko profiter te kozonga lokola mobali ya butu na likambo songo na likambo pakala. Dieu nous n'a pas de relation entre les morts et les vivants. Ceux qui m'ont qu'on a vu accueillir oyo ba pesa naka mokolo wana ya koloba na lingi yo kaka liwande okabola biso obi kozonga ya Yesu. Pe salami lelo ki liwa e kaboli bango relier bango et bien lobi tango moi sina mobile baza elongo elo o kabola bango ezalité alliance wana ko demeurer pe moi si ou bien mobile akoza moi si mususuté et ko benga ma adultère mais ceux qui moko na bango
nzamba bengi ye oyo atikali kozwa engagement wana ya kolongola pete oyo na mosapi ya mama Ariel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maloba nyonso opesa na libala na bino lelo na brise yango pe na longoli alliance oyo eliaki yo na Enoch na kombo na Yesu Kristo. Nzambe alola mokonzi natiki mama ketu maboko na yo opesaki mobali avandaki malamu lelo odeside kozwa ye aya kopema epai na yo na brise alliance nyonso eliaki bango mpe na rendre libre mokola lelo. Nzambe loboko na yo ya ngolu eza likolo na ye molimo moko te elata nzota papa Enoch mpona kozonga eza na ndoto eza na bomoto eza na mobali ya butu na brise lien wana au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nzambe alo natiki libota mobima na maboko nayebi ke ezali choc monene na motema me nzambe pota oyo eva na mitema na bango bobele yoka kosukola mpe kokanga pota wana teke ete nzambe kimia ezala na kati na libota obatela bango bomoko ezala kati na bango force moko te ekabola bango na bondoli nzambe kimia na yo ngolu na yo ewumela kati na bango na kimia na pambo libota oyo liwa oyo ekabola bango te liwa oyo emema problème te me tobaki liwa nyonso ewuta na maboko ya bato ewuta na nzela nini liloba suki ezalaka epai na yo nzambe soki odeside yango tobondeli yo kimia ewumela libota mobimba na kombo na Yesu. Makolo likolo bamosuwa bakata bango na basi e na ntango wana persécution ezalaki bayekoli babandaki kokima. Alors apôtre Jean akendeki kokima na mboka babengi Patmos na ile ya Patmos. Ebien lobi na ntango wana akomaki mokolo miso emonaka lisusu te miso ekufa mpe abandi kosenga na Nzambe akende kopema. Me na ntango amonaka te Nzambe aye kofungula miso po amona makambo nini ekoleka na ntango ya suka. E na ntango ya suka arevele biso makambo ebele. Biolobi na ntango ya suka bato bakofule, c'est-à-dire bato bakobebisa, bato bakochola, bato bakodétruire makambo oyo eza na kati na ndako na Nzambe. Eza makambo tozali komona lelo na kati na beglise na biso. Mutu asambelaka ayaka na Bible ayembaka ateyaka me Nzambe ayembelaka Nzambe oyo ateyaka abangaka ye te. Soki lelo tolingi tomona baennemi bokomona bango kati na église bayembaka chorale moko me balobandaka te. Ateyaka me bapesa na mbote te na miso ya bato bonzambe ezali komonana te parce que na ntango oyo bato ebele bazali kotala baintérêt na bango ke intérêt na Nzambe. Ebele bazali kosala Nzambe mpona mabumu na bango. Me na ntango ya suka bien lobi ke Yesu akozonga esengeli na moko na mokati na biso amelengela. Yango wana na Apocalypse 20 tango Jean azoloba na yoki koganga moko na likolo oyo mpona corps mosusu fale ya voilà wana papa azopema tozoleka mbala moko na biographie membre moko ya église la puissance to membre moko esima nango tokobenga les amis et connaissances membre ya famille oyo aza déjà prêt akoki koleka mpona témoignage ensemble. Makambo tomoni epa ya kotu eza ba makambo oyo Nzambe atiaka na ye opiso na nsima na yango toyeba kolanda oyo ekoki kosalema ete un jour tozala mpe oyo tozali na lolenge ya makambo ya koko azalaki motu moko
soko kangami na ye il faut so ba valeur rebelle kati na ye asa mutu moko me asa na ba multi système kati na ye do bato ebele bavanda na ye bayebaki ye te asa nani mais lelo na asi ndenge aza wana bato ebele bacomprendre nini ezalaki na kati na ye azalaki mutu moko malamu makasi natamboli babisika mosusu mpona ya koko amemi nga babisika mosusu na kota oyo nga nayebaka te me mpo na ye nayebi bato ebele alors nzambe esika amemi elelo nayebi ke apemiseli esika malamu biso tosikali en tout cas tolanda te oyo esengeli mpona injour tozala soki ndenge nini toyeba kotambola mpe na ndenge ya malamu ndenge nzambe atambwisaki nasepeli nanti. Merci papa Tobeti. C'est l'unique ami qui a visité ma chambre. À côté de la chambre, il y a des malades. Et tu es dans l'hôpital. Un ami bon qui souvent il me réveille même quand il y a une église le dimanche. Il me disait à Kikongo, vous voyez l'église verte et je devais à tout prix faire un effort. Dans l'ata, pénaque l'église. Troisième aspect, Enoch comme voisin du quartier. Ses ambitions, il me disait, avant même le voyage pour Liquid, nous avons causé avec lui. Il m'a parlé de sa vie quand il faisait la musique profane. Je suis parmi les gens qui ont contribué à Maloba on a cheminé ensemble au niveau de l'église. Mais laissez ce que je vous dis, l'autre m'a dit, et ça bien âge de commis Koye Banzambe. Voilà le vrai mot que mon ami m'a dit ça. Et c'est un bon abisso Koye Banzambe na âge de Zanango. Voilà un grand souvenir que je garde de lui. Un ami bon. Mais quand il rentrait de Kikwit souvent, il m'a mené des histoires où il y a Koulia et Moka. Voilà un autre aspect. Maman, courage, des choses de la vie. Donc l'homme propose et Dieu dispose. C'est la volonté divine. On ne peut que s'incliner. Merci beaucoup. Biographie du lieutenant Bakar Kokou Enoch Kossi. Le 24 janvier 1960. Fils de Monsieur Mabenga, Mabenga et de Marie Sika Kadianga. Il était l'aîné de la famille. Il a fait ses études primaires à l'école primaire Saint-François Janvier à Kikwit. Il a fait ses études universitaires à Testa et ses études universitaires à l'agronomie, gradué à Kisangani. Marié à Madame Henriette Ifoum, son épouse légitime avec, il a eu plusieurs enfants. Enoch Kokou Bobakar a fait l'entrepreneuriat avec beaucoup de cadres de ce pays. Pour citer le maître Ngandou Timoni, dont il fit son secrétaire particulier dans son cabinet. Toujours dans son parcours, il a passé comme Bokulaka, Teke Teke à Kikwit. À Kinshasa, à l'orchestre Star, Mania de Monza Premier. Victoire à l'élection de Kinshasa et Menea, Moubiala. Quartier latin de Kofi Olomide. Tout cela dans les années 1984, dans les années 1990. Agent au corps des sapeurs-pompiers de Kinshasa, où il y assurant les fonctions de commandant second
le centre de transmission radio. Toujours chrétien, pratiquant, il a pris dans l'église des pasteurs Iziamina, qui vit la Jean Oscar, le pasteur Tambouluko, qui fit l'air père spirituel et conseil dans tous les temps. Chantre de l'Éternel, il vient de lancer un album qui malheureusement n'est pas sorti. C'est sorti, déjà Bima déjà. Enfin, militant et candidat à la députation pour l'année 2023-2024 dans la MDRC, Mouvement pour la démocratie et la reconstruction du Congo, de Maman Antoinette Kimpoulou Kibenga. Un soldat qui a tenu son arme jusqu'à ce qu'il a rendu l'arme à Dieu dans sa mission de service dans la province de Kikwit. Bakar Enoch Koukou Kokumbokos, que ton âme repose en paix, que la terre de nos ancêtres se soit douce et légère. Je vous remercie. Voilà, par là nous invitons. Wana tosobenga bango mpe bazolilengela nsima na bango toza na famille basa ya boma bango mpe voilà famille Njema bangola bazoleka famille Mamana, famille Basanjema, nous avons membre de la famille, il y a papa la différence, on va profiter de l'État. Bakoko, ma nièce, ma neveu, ma membre de la famille. Il y a Bakoto. Bakoko ya papeno bamilenge laka nsima na bango tokobenga bagrand frère bapetit frère batante ya papeno bango mpe bamilenge laka voilà wana balanda na nsima ya baniese na bana ya nganzi bana quartier bamilenge na bakoko na tozobenga bana ya quartier nganzi bana quartier nganzi
bamilengela parti wapi oyo papa enoka alingaki apostule esima na bango famille longangu bango mpe bamilengela na mama kristiano kumbi kokamakaka na nzambe nde nzamba malamu voilà, voilà. Membre ya parti famille Longangu omilengelaka esima na bango famille Lingisi famille Lingisi omilengelaka famille Ngisi maman, il y a la puissance, pour communauté la puissance, on est la famille la puissance, on a la famille Malanda, on peut pas de la carte. Maman, il y a la puissance. On a la grande famille la puissance. Simanabango famille Malanda, Simana famille Malanda. Famille à Bambam, il y a des tous. Simana famille Malanda, famille à Bambam, il y a des tous. Il y a la grande famille la puissance. Famille Mandala, Babonaba. Vous comprenez que la puissance est la grande famille. Voilà, famille qui tourne au Bazolanda. Les amis des chrétiens. Les amis des chrétiens. Les corps des sapeurs-pompiers. Famille Lengela. La famille Kokumo, la collègue des services, le papa et l'oncle.
Maman Suzanne Kikumu na maman Christiane Kumbi entre-temps, tozosenga l'accord des sapeurs-pompiers baningenge na pona en cérémonie. Section la photo. Voilà, fédération Yamo Amba avec l'honorable Kipulu. J'espère qu'on a fini la. Que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne se teint avec les enjonnades. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les enjonnades. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça
vous fera très mal. Faudra bien un jour qu'on le passe. Ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie. La vie avec la loi d'en sortir. Nous venons faire notre personnage et il faudra ensuite disparaître. Fin de citation d'après Jacques Denis Bossuet. Cher Renaud, comment ne pas se souvenir de toutes ces années passées ensemble? Chaque conversation, chaque prière commune, tout ce que nous avons travaillé pour tous. Nous nous souvenons aujourd'hui de tant de paroles prononcées par toi, souvent. À cette rencontre, tu nous demandais comment va-t-elle et de tel autre. Avez-vous des nouvelles? Toi, cher frère, tu es maintenant dans la félicité éternelle. Et nous te disons merci. Chers amis, pour maintenir sa mémoire vive à jamais, l'histoire ainsi que les générations futures et de Maman Sikamarine, du village Kinyimi, secteur de Kwengi, territoire de Kourou, dans la magnifique douce province agricole du Kwilu. Il a vu les jours le dimanche 25 décembre 1960 dans son village natal. Et voilà qu'après 63 ans de vie, Nabi. Faudra bien un jour tourner de page et ce sera la fin de mon voyage. Ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie,
Voilà, chère famille, vous avez la parole, soit une courte prière. Après la prière, nous allons passer ici de mettre et de faire naturer dans les caveaux ensemble. Nzambe oba lokumu na nyonso amesala ezalaki makambo me mokolomaka na nzambe nyonso vengeance na osalama ezalaki makambo kwenda bien natanga bisenga yawe eloko moko te kosalama na likolo to na se soki yo kopermetre te yawe toyebi ndoki te toyebi nganga te toyebi marabu te toyebi magicien te toyebi kaka yo nde opermetre kasi yo olobi na kati ya bible okela moto na mabele mpe na ntango moto akokufa kozonga na mabele yango toyebi kozongisa nzoto ya mwana na yo mowumbu na yo mosali na yo enok na kati ya esika oyo yango tosengi nkolo mawa na yo likolo ya mwana na yo kitisa cortège armée céleste na yo mpona kobatela esika oyo yawe toyebi bato mingi ya misala ya molili balingaka koutilize esprit ya bana na yo me awa nzambe esprit moko ya mabe te moto moko ya mabe te aokóma na kati ya esika oyo tosengi mabele na yo ekóma lege ekóma kilo te likolo ya mwana na yo na kombo na Yesu Kristo de Nazareta okobatela mwasi na ye okobatela bana okobatela famille na ye okobatela libota mobimba kimia ezali na bango na kombo na Yesu Kristo biso tondimi mpe tolobi amen. Que j'ignore encore là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui se teint avec les anges nanans. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem.
partir, je dois partir. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir.